Merci Nabilo Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to du CA du Congo na chaîne de Libération esiko to kama Kongomani esiko to betaka mpoke esiko to panzaka esiko to sasaka esika o to zali bongo ko sala éveil patriotique esiko to liko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser peuple congolais pe kolongola peuple congolais la bolema pe esiko to liko chali tono na nzete po ete to benga yango malamu esiko to liko sala mosala ya Jean-Baptiste esiko to liko bongo basinzili ko tel sala ba Kongomani ete ngonge zali mabe tolongola kati ya ba distraction tolongola kati yako swana ande to telema po ete to bondele kolo na biso o ekei pe masano maleki baike awa ezali bongo esika o to ali ko pesa mpiko na bakongomani o balembi ko yesa bango ete liseko ya République démocratique du Congo ezali bongo kalate na tango boko mona makambo nyonso ekosalama pe tozali bongo ko bokundola maloba yanko ko na biso élaborer alo bibe chef yene laisser ni place que la mer passe tala biso wana to telemi pe ko pesa vraiment matondo la ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement boko zaka bongo de citer la chaîne de la Libération pe na bino bato bozwaka libako ko like émission ko partager ko tia ba commentaire ba suggestion pe ba jama tika nzambe alola apambola bino bolanda ke émission du début jusqu'à la fin et puis bo s'abonner boko zalaka bongo de citer ezu ya mokolo malelo bande ko langa to kolobela bongo mai oyo makoleka sikoyo bitumba ya bango la bango ndenge to yemba kala lisano tala bango la bango bakomi ko potana e mabe wana na moina Suisse jolie na mama tika nzambe alola vraiment abatela bino merci encore une fois na maman Samuel Mabondeli, maman de la Suisse. Vraiment, merci na Debrino. Merci na Debrino, mon mère. Na Autriche. Merci na papa Michael et merci na Florence Sawana vraiment papa Michael et Chamolende Kolembate na équipe Momba soutien à Océan de la presse congolaise pe na bino bato soutien na Océan du Congo bande kolanga mama Célestine Botele maman poete makambo yali makasi la Chabien na plus 49 l'unique na Aken la Katangaise na nzela mine lokolo Océan de la presse congolaise qui la medjendeta lotake tumba hein tout tele mapena na plus 49 bokele lokone fam pekato tout tele maman Célestine tout tele maman Vava maman Jolie tout les mama ya moto mojali tout les mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe il faut que yo moto wala tout les mabako ka lumumba tout les mapoite tango ezali mabela zali ko ebisa bino bosolo na ebisa bino ete ba théâtre ezali papa Alfred na mama Clarisse na mboka ili pasa langa INEAC live tout les mama ndalanga na kunya dolanga en États-Unis d'Amérique place ya équipe pour la télé États-Unis d'Amérique pe yanga mokonzi na Angleterre équipe pour la télé tout telema po ete bomoni ba théâtre bandeko ezu ya mokolo malelo toko tambola toko pesa bino po ete toali ko kele bobele ko sala campagne ndenge tolobaka moi Océan de la presse je me forme et je me cultive rien que pour vous informer et j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités c'est pour cela que je suis Océan de la presse congolaise ezu la monte religieuse ezu partout na South Africa na mboka ya Gilompinga na Lompinga gi na mboka ya Potre Doudou Sambi na Cape Town merci na bino penza na Australie papa danga je 3 papa 2 heures botuna maman Elisabeth ko impumba to aliona maman Marie to ko bunde tumba ya Congo li sangande to kolonga to bunda bana kimbango dia ntungunya to bunda bapinga nelonga to bunda ezu la monte religieuse merci na plus 90 merci na bino nyoso pena oboko benga biso ba Daniel Ngenda to sola nanu ezu makolo bande ko ngai na IDPS e ko to kalimete en fait lui mettez en fait IDPS e ko to ko poete kunezala ki kabunde lelo alobi ngai nazali bongo koloba bosolo alakaki yango na mikolo mileki alobi ete Kabunda lelo a présenté parti politique naye pe a dénoncé incapacité ya gouvernement pe alobi azali opposant kasi mbala moko kabuya na IDPS alobi azali bongo ko renoncer na contre-vérité na makambo o Kabunda alobi pe a ko révéler ba secret assassin alobi bongo aboma bato bayike asala mabebele ako révéler etumba soki ya solo bolanda ka chaîne de Libération les londe bokolo bayete to na droit chemin li sekwe ko uta awa mana nanga la kunya dolanga mana nanga mana makambo na lobaka yango yote kunya dolanga makambo na lobaka équipe pour la thé yango yote d'États-Unis d'Amérique yanga mokonzi makambo na lobaka papa Alfred na mama Clarisse li pasa langa ino ba bundeli ye kolo Congo bolala te botelema na lobaki na bino ke kala te il y aura des épisodes
Dieu m'a révélé lobi tala o ezo ya liboso ba maman missionnaire nga pe na koka ko bomba te maman Pierrette na ye na TV awa na ebisi bino ke kalate il y aura des épisodes bako distraire bino lelo bozo mona te boko beta ntembe pourquoi ndeko na bino ko yebisa bino bosolo to telema to bunde tumba hein to teleme bandeko la ngai to sungana tant ezali te na yebisa ki bino be épisode boboyi oseya lobi te sali mikolo boni tozong c'est la bino ka be mission na yebisa ka bino Félix ba nzamba boye boboya ka lelo bozo mona te na yebisi bino il y aura des épisodes lelo bomoni te tala marque tala Mozitu tala Fayulu il y aura des épisodes pour nous distraire totelema ba peuple congolais etika folele patois salam alaikum na ba musulman langa mama jawa totelema ba mama ya moto mojali moto mozima mite totelema bo soutenir biso ezu likambo na moto te to bunde tumba ya vérité ba épisode tala Vitel Kamerhe ba épisode te tala Denise te tala François Béaté ba épisode te tala Godin Poité bo tala te baati ba épisode ozo botala pe Kabila telemite bande kolanga qu'est-ce que vous voulez encore biso toloba ah bozo c'est la carte ku fa bongo ndimela biso bande kolanga pourquoi ba mona ka nzambela mukongo tango ya ngoyo to bunda bande kolanga Museveni a telemi Kagame zo recruter tango bilo bola kata distraction a futi bano bandimi ba ya pesi bango mbongo ndekolanga alobi bozo ba prime d'encouragement mais na Congo distraction des hommes politiques distraction ya ba parti politique distraction ya bato bale mbongo ya baloke ye kolo Congo tande ba distraire bana ba news yango lelo mikolo nyo se kozaka marque Kabuya Fayulu Mozitu Eside Nouvelela Bemba Frankie Diongo Moïse Katumbi na beti Moïse Katumbi quand sonda babia ça le problème la genou donc si konde bozana bazo créer les bino makambo Moïse ça le problème na genou Moïse Katumbi ya solo to lokuta bazo kosa bazo créer nini azoleka nani azo créer biloko oyo nani azo créer biloko oyo nani azo kotisa batu na scène po basakana na besprit na bino bande kolanga nani yango azo distraire bino na temps oyo monguna azo kota bino botika na ba distraction na temps oyo monguna azo kota bino bozo rêver bozo bomana entre bino na tango yozo chauffer banguna balukeli bino ba stratégie Shadari wana loba ko pesa meeting ndekolanga peuple congolais kolanda yo kanini Shadara lobi biso to préparer peuple lobi guerre on ne peut pas accepter makambo zo le kala Congo mais yo congolais on lobi moi comme je suis ici naza bien la muka ezaya Fayulu la muka Mozitu alongwe la muka ezaya Mozitu la muka Fayulu alongwe théâtre entre nous nanyaza meilleur soki to bundeli Congo te Félix akobima meilleur parce que Denis Kadima lelo avandi koluka lolenge nini bakobongisa makambo oyo matali biloko oyo kopesa bino maponami lelo ndenge lazolo babo Denis Kadima asangani bayebe ndenge nini bakobongisa biloko kopesa bino maponami parce que bino bolingi maponami boni sisa langa mbimbo ofuleja la kinde balingi batondi sabino boni sisa foto mole mpaka bongboko mpaka ngboba isolengelenge Kagame ko beta bino mongboko oyo bokoso ba AVC bino yo bozolinga bokene élection Kagame s'est préparé en conséquence ba occidentaux derrière lui ba américains derrière lui mais bino bozo rêver France et Belgique bête Macron a telemi pona koleka ka ko supplier batona ye parce que ça chauffe alobi menye ya mo pesa nga maboko na silisa o na bandaki tango yo congolais zo rêver tango yo congolais
ozo kata ndeko na yo, ozo kana koboma ye, ozo sepela na babiloko ezangi tina me ndeko na nga. Si vraiment tozo yoka mawa ya mboka la biso, to sosolako, to yeba ko toza na 21e siècle. Bamboka ya baningi évolué. Ndeko nanga na yebisaki bino mutu oya bima en Afrique centrale ya yambo a produisa ba maracuja, il n'est pas congolais. Mazu yango la sol na biso. Lelo oyo ndeko nanga toza na nzela ya malonga te. Nzela mabulu. Lelo mboka la biso ezo pema malamu te. Mais banguna baza ko avancer. Technologie ezo pesa bango makasi na minere ya nani? Na mai ya nani? Na lotiliki ya nani ndeko na ngai? To réfléchir ezu likambo la moto te. Lelo ndeko na nga. Nini o ba congolais bazo kanisa la 21e siècle? Bake ko inaugurele bango mai ya foko. Bato basepeli merci maman. Tozui mai. Na 21e siècle. Bozongi si biso tango tozaki na Congo central, na Kem 3. Elali yanko, tozozo mai ya foko ya mulongo. Lelo Congolais sepeli merci maman. Po tozui mai ya foko. Combien de plus fort bozo diminuer ba peuple congolais tango bo sala makambo. Et voilà maintenant les épisodes théâtrales. Film et bandit balelanga lela kala. Film et bandit pour déstabiliser. Élection 2023. Élection 2023. C'est élection de Kagame. Kagame. Que tu puisses triompher dans notre pays. Parce que peuple oh baza censé souffrir mboula na mboula. Oh Congolais. Comment bazo distraire yo moko zo sepela? Et là, on est dans le ba Congolais. Congolais, yo moko ko revendiquer droite. Nanya ko bima Moïse na personne parce que tout le monde basa la kata système de kolanga. Eh bo trahir bisoté. Eh bo trahir bisoté. Tomelimbo mbondo. Mais aujourd'hui, nana o trahir binoté. Peuple botikeli ba peuple ya ma papa. Tango chaussure ba keluka ba chaussure à cher. Poyo valeur nezaka ya li papa. Ta musuku pe na lupango na ya bimakane makolongolo. Ache ba chanson na ya makolo. Mais yo tande ngotika li semba. Ta la vie na yo ya bisenga. Ta la vie na yo ya zolala la pusa na kuna katelanga. Kabelanga pesanga kopimelanga te lobo bokele mutu malade. Parce que vie na yo moko lingi ko bundela yango te. Vi na yo lingo tele makako betela ka batu maboko. Ola taka bango la bilamba. O yo bakola taka wata moko te. To renverser bouteille bande kolang. Ezui. Tolo bakabo solo na chaîne libération. Awande chaîne ko libérer bino parce que biso tolo bakabo sembo. Tolo baka clair. Tote kuna ramuno kote pour vérité za ngambo la biso. Oboya biso konti ma vérité to lo balelo. Tolo baki be épisode ko ya yeye tina na episode ke épisode ko ya. To ebisa bino ke lamuke ko panza la boboya ki bomonya ngolelo. Tolo ben na bino ke mabezali bozo mona te. Merci koyo. Biso tolingi opération Sauver le Congo, opération Jeanne d'Arc. Tout bunde la nation ba congolais. Lelo no sa no test banane balinga Congo, o balingi Congo ba commenter ke biso tolingi bitumba. Natala neto baba o pe balinga Congo te ba commenter biso to bola biso to soutenir système occupation, to soutenir système occupation. Bon ça la bino na sonité. Parce que tango za kota Kabila za l'occupation, koyoka sonité. Tango zo bunde la Kabila yeba ko za l'occupation. Salanine. Ba oba lingi to bunda ba oba lingo ki pasa to tala ba oba gagner et bonga la websa biloni to sala biso ba to gagner na ba to ba perdre ba oba perdre to websa bango lo ba sala pe to yoka sonité soko finga kaka na comprendre que oza muta Kabila donc ozo soutenir occupation ngana lo baka olingo occupation chenga la lingo occupation olingi to bundo chenga la lingi to bunda
total asko to la combien pour aiza ezu bande kodanga lelo na lobby Kabuya na Kabund IDPS na Kabuya wane kozwa biso ata un mois pour ba créer procès o bazo fungola ya Denis Mukwege asaini omone lo na ebise ko pempaka ko changer langage ta ko ba marche pacifique batala baza batu mabe lelo ndenge na lo babona Ituri bazali ko sambisa militaire wa boma imona moto baza ko sambisa ye pourquoi abomaki donc opposant na ye ezali bongo militaire commandant pe militaire moko ya garnison yenda za opposant ya militaire oyo pe ya FARDC oyo abomaki mona moto regardez-vous ndenge to okende boye de congolais so boma kaka ndeko ne congolais de ba boma na bango ba rwandais te ezaka mascarade de ba boma ka ba congolais de tangu congolais so boma congolais et pas na sentiment na bomiye ya la tsakanini na bomiye mais tangu Kagame zo ya kati somwe makile oh bande des aventuriers to bunda pona nation toza ebele Rwanda kokota 80 fois de ceux qui te lobi ba kabalo to sala la biso to sala pour la Rwanda ba Rwanda ba okima Kevin Félix Tshisekedi la mandat la deuxième mandat parce que les Congolais bazo soutenir occupation yango ba ko peso maboko ndegolanga vanda kimia ba peso maboko oleka président la 2023 mutu pa ko sala loko ozala te bilobela ya ba Congolais ba lobaka trop ba sala ke loko te ba osala loko te allez maltraiter biso ba Rwandais bazwa mboka pesa bango mabele ba ko sala pe loko te bilobela la bango ala ka ya simandako parce que soto zaki bato to sala ke loko mais to longolo la pouvoir mais malobo to lobia ebele boy yoko ozalaka la biso teti la 2022 lokolo oza a oza mobile umela na ba Rwandais là allez bokele bo sabise loko boko sala biso comment congolais so ebele ko sala te badili ya makasi batu ba dénoncer awa batu bazo ba risque batu ba kufi ti lelo bazo continuer ko kufa mais congolais na kati ya distraction lelo oyo to ka sou ba vérité contre vérité opposant batu ba uti na pouvoir balei kabundu na salier n'est-ce pas Félix na ba Robert wana mpunda Kabuya asa disciple nani n'est-ce pas Kabund. Alors biso le loto vivre sous théâtre oh to lobela bango le lom pakabemba telemi a koloba lobi kula Franki Diongo koloba lobo kula Moïse Katumbi so disa baza babokele mbaso tebite so ya solo to lokuta babeza la problème na genou ye pas koloba wala batu de ba komi ko lakele mabe po bamona za fort ye pas za messe de plein bemba pas ko beta maman na plein on est devenu de wenge de Fali Poupa pour Fali pas obeta stade na ye ya yemoko mais akosala plein koleka oyo ensemble a wenge pour soit disant de baosa fallait azo que la Brazzaville bozo mona de sensibilisation de bisope na Congo to comment la biso bato ba plein le ko ba fali pour azo que la Brazzaville plein de na kuta comité mais aigle de bisope a ndeto zabo to comment la biso bato ba plein de plein de ko bundela mboka plein de ko pesa mutu fufu plein de ko bongisa nzela plein de ko changer ba donne ya République démocratique du Congo plein de ko kotisa démocratie la Congo plein de ko kimi occupation oyo guerre bazo sala biso Ituri ezo kweya Fizi ezo kweya Manono ezo kweya Intembo ekweyi mboka la biso tikilo lelo Munagana ezaka na maboko la bango ba M23 lelo Museveni na mwana ye ba komisio ko sakala biso entre temps nous ici tozaka ka polo lo ba papa ngo meli bitolo komi bilualwa be kolobeke lobeke kolukaka bacha biso kabo si bosila la bilo bofane na bilo bonji bakokweya te bosala ta politique ya président le bolojwa alobi mwana lo bala musala pour être na défendre nation nga lobi na kocha candidature nanga e batu bakoyoka nga parce que na sana idéologie j'ai des concepts na ebini na osala maintenant o meki okwoyo bambani otika na osko mutu ba soutenir kayo les faux malades aucun vice les beaux. Donc vous voulez détruire cette patrie par rapport à Biloko Ndenge wana. Oh
aujourd'hui et sengeli to bundela mboka parce que comme une étape ya mabe. Rien ne va dans la République démocratique du Congo. Tout ça dans maïté électricité était un paiement. Bazo distrait biso na biloko ba boya ki ba collation ya bana. Mais aujourd'hui makelele ba para ba komi ko bomana. Deux familles ba vanda ka ba visite ya kala. Mais ndenge na zo biso be mana na kunya dolanga ba na ebisi yo. Ba bundi. Kunya dolanga. Que Dieu vous bénisse. Le boko la kola za likona yo. Équipe pour la té. Bitumba ba vizi ya nazo ebisa OK. Pona nini oyo mwana na ina kolase bango bazala mo moyen. Tapage. Okuna bazana mo moyen té. Ba vai na bango kaka. Alors sikoyo ba otang ba osa tapage na bango ba okuna ba mo loka ba fingi bango na ebiso etumba e comme ya ba soldat. Pourquoi? Parce que concurrence eza ya malamu té. Sorcellerie est comme un niveau wana. Alors au lieu to bunda bande kolanga, to tonga mboka la biso. Yo oyo za mwana ya changu. On va dans le quartier Mapela. Ceux qui boza 10, bo tonga Mapela. Nenge maman c'est un ayena opération Sauver le Congo. Ba maman balia. To bandi d'opération Mikate. To so ke le consola bango ba mapa la ba boulangerie. Soki nzamba sungi to kokele ko bongisa ambulance po ete makaba mama endanu to sala makambuni to ko sala poto éveiller ba mama ba telema tango to ko luka bitumba to kena bango ensemble parce que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mais basi ya bolema bazali basi ba delila basi ba bossa lote musana eka ko détruire ba Eva basi ya mabe. Mais biso to yeto pour penser ba moi. Tozo qui une évangélisation bande kolanga. Tozo qui une campagne. To soutenir guerre na Congo. To soutenir Poutine en pesa biso maboko. To soutenir ndenge tozo qui le peuple malien. To soutenir ndenge tozo tambola bande kolanga. To longwa kati na bolema. L'air est tellement grave. Notre pays est kei bande kolanga. To le kakoti kate banguna bakota biso la jolo. Hein? Giwanzambi. Que Dieu vous bénisse. Namolonga no Sylvie Mwamba. To bunde tumba la bala nyoso. Bon soutenir combat. Gima pendo. Baba ksela o dolarane. Gima pendo a bolingo. Baba ksela o dolarane. To bunde tumba nita baba ifoku yo moto la mboka ya bakoko lumumba. Na mboka ya ba mama missionnaire mamodeti. To bunda et tumba bon soutenir biso la chabienne. Bon soutenir biso équipe a soutien au CR du Congo. Bon soutenir biso to kele ko bunda. Na ebisi bino to kolemba épisode awa. Et puis ndega to zabo za mawa mingi. Kaka nzambe atala biso soki boko luka bobamba biso mabanga mais na yebi ke boko déstabiliser chaîne ote po eza chaîne à libération eza chaîne onkolo eza océan du Congo eza ebale eboya mbindo eza océan du Congo ekolongo la mbindo ya République démocratique du Congo pe ko pesa lise quoi matondo la bino banso bolandi biso vraiment soko zu biso la katikati aweza ke ezui tozo beta makambo to rappela ki bino to lo bay makambo ezali kasi tala lelo Kabouya telemi alobi contre vérité pas qu'on révéler ba secret nani aboma ba soldat tala makambo ezo bima ya kala kala mais bato ba ko sona bo bazaba na libota bazo distraire yonanga po bango ba wela pouvoir kasi ko ngano to wela ni bana kabundu lelo so balekani bato bayebi bango e bongo yo bunda kala kuta va kabundu nana yebi yo bana ya Kabuya lelo ba yebanya na ba famille na bango e bongo yo bando telema la séance tende ko yanga ka kofinga ka ko tumba nani ayebi yo mais tout ça la paix fort biso beto zo ba place wana c'est quoi fort na biso ko zani ko bunda la kacha unité kintu ya bayindo makuku matatu to sunga nation na division te na bomoko nde to kolonga oyo esangisi biso eza Congo kasi oyo kabolinga na yo. Merci Nakabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Bissap électrique Papa Joy directeur recherche stratégique Pesango Mokonze Parabe Miso Bangai ingete la balle en voulouse vraiment to kimimbango po ete to lexitango to kei ko sala musala vraiment simba mulelema ibiso to ko bundela ba Rwandais et tumba ya Congo c'est les faisalités boya biso sasa biso mais biso to yebiso bo solo ke to bunda to longola kata distraction. Toutes les biso banso pona ko sauver nation la patrie ou la mort nous vaincrons tozo bunda maloba Thomas Sankara merci na ndeko ngolo bilaza roi de Gaulle que Dieu vous bénisse moni ba kombo nyanga merci na ba kombo so pesinga en tout cas soki nzambe asungi biso
biso pe to kokoma la course au pouvoir poto aider nation na biso poto tikela pe banguna te mais pona lelo ezala to bunda ndikolanga to boma makambo élection to bunda poto sauver nation na biso parce que élection eza ko accompagner système occupation pe balkanisation ya République démocratique du Congo parce que Félix a kozala la pouvoir pour na deuxième mandat ndikolanga pe bitumeko ya makasi ebele otozolo balelo to kokima mboka pe sonye kozala na kaya bato bachaki Chakuli Bondas. Que Dieu nous bénisse. Merci na pasalanga université Intelive. Merci na Jinolo soit mon ami de tous les temps. Merci encore une fois là. Je suis quand même le number 1 océan de la presse congolaise. Bah pour un angolano. Bon Dieu à Botard de bonne nuit, monsieur comme la bino mamour d'Angola la mokite nous Florencia Matondomi de partout vous êtes Daniel Ngenda, hein, petit frère Zola. Vraiment papa Mapassa, hein, Toussaint Yaelo, na Florence, papa Michael, maman Célestine, vraiment bosé belé, maman Dolo Jolie, na maman vraiment Zamba Pambolabino, maman Samuel Mabolongo, maman Pierrette, maman Clémence Dinanga Moussakolo Bikolo, vraiment bosa tellement belé balan vouluzi to téléma to bunde la nation mbokeza mabe Kagame azo recruter basi bazingi biso pe ba côté lokola Kabila au ce temps ya koloba ke guerre ta la place balimba kanga biso kasi soki bongo tonité kokao na mikolo mezali koya.